likambo soki bimi mobalo azali na mwasi na ndako alingi mwasi libanda bato bakondanaka toujours mwasi bakofinga ye ndumba ye moyibi ya mobali ya bato ye baso babipesaka lotomo te baso bayebi valere na bango te baso bazali tina te baso bazali bizengyo bango bazali wana kolinga mibali ya bato tokende na ndenge ya honetete tokende pende na ndenge ya bosolo tokende pende na ndenge ya bosembo na ndenge ya kosembola makambo ndenge sengeli entre mwasi na mobali nani alingaka moninga mutune balo bazana poto kombo ya divorce zangaka te to nazali na procédure ya divorce bolimbisanga ya lelo kozala plus fort pe na kosisa ngo te na ko continuer nango semaine na ekolanda ekozala pe en live boko benga nga toko beta na bino lisolo ya batiza ba memingambo bobosa na kakemi balo ya bino ya ndako nde bakenda ko luka bango nde bakenda ko tia bango miso nde bakenda ko déranger bango nde balbaka elenge mosi yaka likolo nango bazaka na bosembo te lokuta mba Jika TV. Bote na balandi na biso tu ya Jika Television be balanda biso mokili mobimba na pesi bino mbote pelo sako na bino bisika nyonso bozali na ebiete bokozala ebele pona kolanda émission na biso tolobela nyonso to kota kamingi na makambo matali sociale lingi koloba tolobelaka makambo ya ba famille makambo ya mabala makambo ya mabota makambo ya bana makambo nyonso ezala ya bolingo ezala ya bopeto ya kati ya ndako tolobelaka nyonso pourquoi bato msuba komituna mama osala ke mission lelo après ngonga mulayo osali oui c'est normal parce que Jika TV News ekotisaka ba actualité ebele c'est normal que no na se basé kaka na actualité mon côté soki par exemple les chaînes ezaki basé kaka na tolobela nyonso yango na peut-être bolinga bomona chaque jour tolobela nyonso mais loko la chaîne eza na ba émission ya lolenge na lolenge lelo boko mon émission oyo lobi bomoni émission oyo lobi kuna bomoni émission oyo yango wana boza obligé toujours chaque samedi à partir de 19h Ukobanda kolanda tolobela nyonso soit en direct soit na sali vidéo na Chelibino à partir d'abord il y a semaine prochaine na osalango en direct na Jika TV News bo se préparer tolobela nyonso na kosala yango na che téléphone na che numéro wana bokobanda kolanda yango pe bozo benga bozo pesa bavi na bino merci beaucoup si je na biso ya lelo toza kolobela likambo etali bachiza Chiza ezali babengaka ba makango ya mibali oyo babala to ba deuxième bureau nde ba chiza lelo to kolobela likambo ya chiza bandeko nazali molobeli ya ba deuxième bureau te nazali avocate ya ba deuxième bureau te nazali moto po na lakaki bino na lobiete na koya kolobela likambo etali chiza to likango to deuxième bureau to monaka likambo soki bimi mobalo azali na mwasi na ndako alingi mwasi libanda bato bakondanaka toujours mwasi bakofinga ye ndumba ye moyibi ya mobali ya bato ye baso babipesaka lotomo te baso bayebi valere na bango te baso bazali tina te baso bazali bizengyo bango bazali wana kolinga mibali ya bato tokende na ndenge ya honetete tokende pende na ndenge ya bosolo tokende pende na ndenge ya bosembo na ndenge ya kosembola makambo ndenge sengeli entre mwasi na mobali nani alingaka moninga mutune epai na bino biyano na ba commentaire malgré nga moko na kososola yango motona epai na bino
biyano na ba commentaire bino moko bopesa ngai biyano entre mwasi na mobali nanya lingaka yo yebe tozali na molonga ni na kati ya ndako yo yebe tozali na mwasi no na kati na ndako ozali ereze mwasi na asalelaka yo nyonso atako baloba kete mibali batondaka te ya solo botondaka te ozali na mwasi na yo azali wana akosa nyonso akolengelaka yo akosala nyonso côté louange côté adoration akosanzola akotombola yo koleka biloko nyonso yo lobiete ya kokite po ya azali mokuse ngana lingio azali molai omoni mwana basi mwana mwasi ya bato libanda akoleka otali emiso lobi ngai bobele oyo oche miso lokuta pende zaka na première page madame bonjour bonjour nga na luli yo surtout soko za na mwa mbongo na yo nga luli yo nga na sepeli na yo oza marié te nazali marié te naza célibataire mais nazali na bana likabo ya bana ezangaka te ezaka nazali marié to nazali divorcé surtout pona mibali oyo baza na poto kombo ya divorcé ezangaka te to nazali na procédure ya divorce bolimbisanga ya lelo kozala plus fort pe na kosisa ngo te na ko continuer nango semaine one kolanda ekozala pe en live boko benga nga to ko beta na bino lisolo ya batiza ba memi ngambo bobosa na ka mibalo ya bino ya ndako nde bakenda ko luka bango nde bakenda ko tia bango miso nde bakenda ko déranger bango nde baka elenge mosi yaka likolo nango bazaka na bosembo te lokuta mba lokute tondi meke boye lokwa nzungu ma famille oh Jésus bolingo kotaka te pa mwana mwasi ekoti mama ya ndako amona ka changement te amoni changement akomi kolandela tango ayebete tata sachie miso na ye libanda akosa lolenge ni lokwa lelo tribunal parquet et comme YouTube et comme TikTok et comme Facebook akokamata longi ya mwasi wana bambiki yango muyibi ya mobali ya batwe muyibi ya mobali ya batwe mobali yango koloba bayibi ya zanani boka matana no photo to video ya mobali o bayibi ndenge nini alala ki baye batomboli ye ba memi ye bakena ye. Vous manquez de choses à dire. Naza avocate ya bachiza te. To molobeli to porte parole na bangote. To lobaki awa to koloba nyonso sauf rien. To kokota tina kati. Ezana émission msuto ko banda ko sa to lobi na bana bolala to sa l'émission. Bo tenir biso rigueur te. Mama oya kala, dada oya kala akozonga na to lobela nyonso. Si tout temps on a ko banda ko sa émission en direct. Pona ko kangama na chambre nanga makambo na ko loba na ebiete bana ba ko yoka te kasi ezali ngai na bino nde to ko yoka e sali o pasi obimi na chaîne nanga na maleme mobali o bayibi mobali o bamvute azali mwana moke te mwasi ya mayele mwasi azala na raisonnement na kopesa ba étape pe bendis ya mobali oyo atiki mwasi na ye ya ndako ake kolanda mwasi libanda ya liboso na rejoindre maloba oyo bato balobaka e banda bokoko na biso ete mibali batonda kate wana ezali ya liboso tozali ensemble longo na bino ingeta na rejoindre maloba wana ya kolobete mibali basalaka nini batonda kate na rejoindre yango bongo ya mibali ezali lelenge nini ezali mwasi oyo bapesa ye motema ya mbua ezali mobali oyo bapesa ye motema ya mbua ye eloko nyonso eninganaka eloko nyonso ebengamaka liputa eloko nyonso ebengamaka pantalon kasi na sime sali mwa bule boy eloko nyonso ebengamaka jipe soki eleki na misu na ye motema ne moko beta dukuduku esengeli na telemisa nasala si elenge mwasi okoya tobeta lisolo wana nde mobali azali na motema ya mbwa Michelin atondaka te Michelin azaka na mbongo na poche na esalaka mokusa ezali tolobela nyonso
social o libota ye nyonso tokoloba nyonso na bosembo pe na lolenge sengeli yo sepeli na émission na biso okobenga biso na plus 243 085 045 8056 wana obengi ngai ozali na toli ozali na masolo okokutana na ngai moko mama wa taifa mama banebele kasi kuna ezali business kasi kuna ezali conseil oye na butu tokozongisa yo kaka lolenge oyaki matondo mingi tozali ko continuer na lobaki ya mibale ezali mbwa na lolenge ya bosolo ezali Michelin ya zaka na mbongo ebele ya mona ka jipite ya akobo ya mwasine ya ndako te mais lokola za Michelin ye sengeli a goûter na nyonso nyonso ko yela ye esengeli a goûter na gauche a goûter na droite a goûter na droite a goûter na l'ouest a goûter na sud a goûter na nord qui va goûter na l'ouest a goûter ya pembe a goûter ya muindo a goûter ya mundele a goûter o nyonso ba goutaka na o ezali egutable te ya goutaka kaka c'est comme ça babengaka bango ba Michelin babengaka bango ba Michelin ya misato balingami na ngai babone na ngai ya jika ba étoile na ngai ba spéciale ba basala kata taifa azala munene azala penza kongenga lokola FT l'homme invisible tantine invisible boko ye batazaka moi sito azaka mobile FT bangonde basala ke tata jika avimba akoma monene bongo na ba etu balanda ngai na pesi bino bambote ya misato ezali mobali azali malheureuse azali malheureux bolimbisi mobali wana azali malheureux na kati ya ndako alibala ako sibiri o babengaka violence domicile soki violence domestique o soki domestile bokende nango kana ndenge na lobi ya mutu ezali message nde eleki ako sibir violence domestique violence mwasi na ndako ako sala ye tata soka pesi mbongo te adoration koleka te mususu pe bapimela ye mbula moko mbula mibale mbula misato mbula mine mbula mitano aka na ndako wana tata zaka mosanto tata zaka kosambela tata lapanda ya lobi ngai oyo ata ematie kiti apart mwasi na ngai molongani na nga na bala na tia na ndako miso na ngai kobeta pakupa kolibanda te kasi lolenge akutanaki na mwasi engalisa mwasi kojongo mwasi insensé mwasi azanga mayele mwasi azanga botosi mwasi azanga azana salite uta likolo tina se o ezali émission direct po babiloko musuna kokota ekopesa nde ba wow papa wana kokite soka leki mama bo pimbo ekoleka ye epesi ye moto Jésus moyali ata fufu ezate bako zwande biloko bako bwakela ye okolia te fumbwa okolia te matembele okolia te ngai okolia te mwamba bako bwaka nde ko bwaka tokolobati entre nous c'est la famille bako bwaka nde ko bwaka tata ya mutindo wana so akutani na mwasi oyo akosokola ye makolo mwasi wana akopakole mafuta akolia akolongolele mikuwa akozwa valere ya mobali mwasi azana na valere nini mwasi azana na valere nini mobali azali na valere nini mwasi wana yebitina ya mobali yo mwasi ya ndako omoni mobali aliaka lisusu fumbwa na yote mobali aliaka makoso na yote mobali aliaka mikuwa yo chela kana sanite obandiko luka na telefone mobali alali ocheli ye biloko yelangwisaka okamati telefone ofuye ozu numero ya bato obandiko benga yo muyibi oyibi mobali nanga nakosambwisa yo surtout soki mwasi wana tinda ta photo ta vidéo okomi kosala ba chantage. Est-ce que tu t'es demandé un jour, c'est à cause de moi si mon mari est parti? Est-ce que na ba catégorie tout na lobi wana
na ba catégorie tout na lobby wana faute ya mwasi oyo ba uti ba ke kolingeza lini. Et majorité ya mibali bakolobaka kaka je ne suis pas marié. Ezali oyo aye ko sakana na yo, oyo aye ko jouer. O balobaka na Swahili tu cheze ndako yebisa yo na za marié. Les autres balobaka kaka c'est tout mibali ya poto boko limbisanga boza kaka tozo divorcer naza na opération ya divorce mbula moko naza na divorce mbula mibale naza na divorce mbula ya misato papier ya divorce ezalaka te. Mwasi soko ozokoyoka nga oza na mobali oyo amanipulaka yo mutindo wana ezala kaka naza na divorce yaya boya ye et puis tango ko boya ye il faut dédommager yo. Pourquoi? Parce qu'il y a lekiseli yo tango faut lobaka vérité. Vous criez justice soi-disant na basi liboso, vous oubliez qu'il y a les femmes qui souffrent. Il y a les hommes qui viennent devant des femmes là, na manipulation, na mensonge, na lokuta. Pour nous manipuler bango. Si tu vas me suivre, oko na vidéo nanga, na ko senga yo partager, na ko senga commenter, na ko senga o benga, o loba o zana ngona motema. C'est à travers ça, on va partager ensemble, on va voir. Si un homme t'aime, azana ba problème na kuso, à ko se débarrasser. Soka lingi li susute. Et ça pour na yote à kolongwa na couple wana pour se mettre en couple na yo. C'est ça le vrai amour. Mais ce cas que je ne suis pas bien avec cette femme. Nazaka kanaye, ne te trompe pas. Soit alinga kayo malingi oza la deuxième bureau. Ce qui yo polingi confort wana, inshallah tikala. Mais ce que moni ki confort wana za ya yote yaya, ata sombela yo ba bourding, ata sombela yo ba mituka quitte, allez faire ta vie. Personne ne va te condamner. C'est comme ça, c'est la loi de la nature. Merci to suki ao. Tango to kozonga, na lingi ba commentaire na binonde zala émission kaka oyo, kaka sujet oyo, ndena kolobela en direct samedi wana ezokoya parce que oyo bokolanda ngo chaque samedi ceux qui 19h 20h nde bokolanda to lobela nyoso avec dada taifa mama ya mama ebele na suki wana. Merci na batu nyoso balinganga, merci na bato basutenanga FT, merci boza ebele moina loba bino ezate olingi peut dada taifa abwaka kombo na yo. En tout cas eza nécessaire okoma okotuna FT zanani en tout cas eza boss akenda kenda basango. Donc moi je le belé donc aza mwasi aza mobali en tout cas bino mokonde boko deviner boko yeba kaka mais ezana bato bazana makasi quelque part to pesi bango bambote belé li bota nga mo bimana pesi bango mbote bo koko ya émission o bo partager massivement et ko sala biso bien to kutani mbala ya sima émission boko landango samedi et les samedi o ekoya kuna boko landa biso en direct na JK TV News na même heure oyo na pesi bino. Merci beaucoup, bye bye.